Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Mama Rosalie Lokosu nazui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na ba peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini comportement ya biso ba congolais oyo tovandi na libanda ya mboka pe ndenge nini tozali na kati na lokuta vis-à-vis na bato oyo bazali komona biso pe koyoka biso. Bandeko babolingo lelo penza tozali kotombola mongongo mpona koloba likambo oyo pe tozali kosenga na bakongolais nyonso balanda émission oyo avec beaucoup d'attention mpona bayeba eloko nini oyo biso tozali koloba na moma oyo parce que ezali vraiment likambo moko nécessaire oyo ete ekoki koéchappe na congolais moko te. Bandeko babolingo biso nyonso tu toyebaki ete ntango biso tozalaka na bamboka na biso kuna na Congo tomonaka ndenge nini tovivaka. Okomona ete ozali na problème na yo ozali na yango kuna na Congo etali kaka yo ozwela yango solution te etali kaka yo po ete okomona te un assistant social aya po ala koloba ete intel oza na problème nini alors signer papier ozela na fin du mois ebongo tokopesa mbongo po osala ba besoin na yo. Jamais. Tango biso toyi na bapoto awa bandeko toyebi ete ebele basutuka na vi na bango oyo bamona ete akokende na fin du mois na bureau ya social baza kotangela ye mbongo oyo kutu tango mosusu tango azalaki na Congo alingaki jamais atikala kosimba montant wana chaque fin du mois. Baza kopesa yo tango mosusu montant ya 300 ou bien 500 euros oyo ezali tango mosusu ba salaire ya bato soki combien na Congo. Mais olepe biso pe ba congolais yango tozalaka na motema ya malamu na makambo ya malamu tozali kolakisa kaka bizaleli na biso ya mabe. Na banzi ete bato mingi bakotuna mpona nini mama Rosalie azali koloba boye. Bandeko toyebi biso nyonso tu awa na Allemagne makambo oyo ya racisme ezali pe soki totali malamu bato ebele oyo bazalaka na système wana pe ebele on dirait ba changer moi comportement moke vis-à-vis ya ndenge pe mokili esi elobela bango na ndenge pe bato balobaka ba allemand ebele bazwa moi réserve na likambo yango oyo etali racisme. Bandeko babolingo eloko ezali kosala biso mawa mpona nini tolobaka yango ntango nyonso
nyonso tu bandeko eloko esalaka biso mabe bakongole Congolais alingaka koloba vérité te Congolais amonaka ye de soki azali koloba vérité on dirait moto moko atelemi na pembeni na simbeli ye monduki après soki kaka meki kobimisa vérité babeti ye na motu esili histoire esili yango na ete tolobaki ete bandeko biso bakongolais moto aloka biso azali nani nde ntango tolobaka ete toluka bampaka tomema bango na Maroc bakende baloba mwa liloba babwaka bansamba na tombe ya Mobutu po ete Mobutu arevele esika nini atia bakongolais bandeko eloko ekamwisi biso po ete soki ezalaki tozalaki na bamboka mosusu lokola France, Belgique, Espagne, Italie ntango mosusu tolingaki tozwa histoire oyo na ndenge ya mwa bareserve mpe tomona ete makambo moto aza koloba ezali ya solo na kombo ya Monsieur Kikaya Mvwama me bandeko bakolingo biso bato ya Radio Zumel Mil tozali koyebisa bino bosala attention na badéclaration oyo ndeko mobali oyo auti kosala ndeko mobali oyo azali na vérité moko quelque part azali kokache oyo azali koyebisa biso azali kolinga botiende histoire ya mwana ya football liboso mais vrai lisolo ya makambo oyo azali koloba ezali caché quelque part mpona nini nalobi boye bandeko ndeko mobali oyo ndenge avandaka awa na Allemagne asalaki likambo moko boye oyo azali na donc ezali na tâche moko boye oyo ezalaka na dossier na ye evanda oyo eza kotinda ete ndenge makambo nyonso azali koloba ke polisi asurveillaka ye polisi asalaka boye ezali histoire mosusu mais eloko toye komona ete histoire yango eza debu te ndeko ata kutu balobi ete osalaki likambo yango awa na Allemagne ebongo polisi yango Allemagne mpona makambo kaka ya football ya mwana na yo mpo olingi ochange ye ekipe babanda kolandela oti na Angleterre wana nanu totiango nanu pembeni mpo toyebi ete wana eza bahistoire wana eza oyo babengaka yango bakao debu eya bahistoire moko eza ya kotelema te eza ya kolala deuxième point bandeko ndeko oyo eloko ye koloba oyebi ke meme na baalma oyo bato ozali na bango awa ntango balandi histoire na ye ebele balobi te ce type n'est pas sérieux bandeko Bundestag ezali neti parlement ya Allemagne ndenge omonaka ete parlement ya bafrançais ndenge basiégeaka soki na parlement na bango soki kuna na France babengaka nini me biso oyo tobengaka yango Bundestag parlement ya Allemagne soko yo un individu bolanda bien bofungola matoi biso tovandi en Allemagne tozali kopesa bino bamakambo oyo ndenge ezalaka bokoki kotanga yango meme na balwa oyo ngai mama kozali nazali koloba sikoyo bokomona ezali kaka ndenge wana place naye komona ete mutu oyo na kombo ya Monsieur Kikaya Mvwama makambo aza koloba en tout cas akoki kozala na problème na mutu na ye ou bien vérité ya makambo azali kobomba ye azali kotalisa nde makambo mosusu mpona nini ndeko bandeko bofungola matoi point D Bundestag ezali neti parlement ya balma parlement ya balma mpo bazwa requête to demande oyo moto akoki kosala asali demande na ye mpo atinda yango na Bundestag mpo Bundestag est traité demande ya moto oyo asali ou bien ndenge moto ndeko alobi Monsieur Kikaya alobi ete asalaki demande na ye na Bundestag mpona ndenge bazalaki kotraite avec ignorance pe balingi ko recevoir ye te balingi kosala neti kotraite na ndenge ya système ya kiracisme ndenge azali koloba alobi ete azwaki dossier na ye atindaki yango na niveau ya likolo na Bundestag alors que Bundestag etraitaki yango ntango ekomi ezwi dossier wana mbala moko Bundestag elingi koreagir te ezali korefere kaka na makambo na ye ya nini ya chômage bandeko mpona nini kokosa boye
bandeko Bundestag eza l'avocat alingi asala demande mpona moto akoma lettre po ete lettre wana soki ezali demande mpona un individu po ete bazwa lettre wana ka ya moto oyo asali demande baétudie yango ou bien moto ye moko akomi na Bundestag boyoka procédure eza na Bundestag bofungola matoi tosengi mpe na bandeko oyo bayambaki meshe kikaya na chaîne na bango bofungola matoi boyoka baverité soki osali demande na Bundestag avant batraite ka na yo batraitaka yango pamba te na kati ya Bundestag baza na loi moko loi wana elobi ete avant kotraite dossier ya moto po loi wana eza votame depuis Helmut Kohl azalaki na poste ya chancellerie awa na Allemagne. Alors balobi boye avant yo un individu osala demande mpo batala kana yo soki ka yango ezali mwa makasi ou bien avocat se lo demande il faut basala donc peuple allemand basala pétition donc 600 personnes va signer ma pétition wana soki 600 personnes donc 600 allemands va signer ma pétition wana bapesi accord balobi ete baza d'accord na likambo oyo oza kosenga okozwa bapétition wana liboso okotisi yango na demande na yo après kokotisa bapétition wana nde bakokomela o lettre oke kotika demande na yo oyo olingi kosala na kuna na kati mpo na likambo etali Bundestag voire même na baavocat balandana na procédure wana. Alors monsieur Kikaya oyo botuna ye est-ce que 600 allemands basignaki bapétition oyo akendeki kokotisa na Bundestag mpo batala dossier na ye soki basignaki bapétition te place wana nde tolobi ete atika bahistoire oyo azali kobeta ezali debute ezali bahistoire moko ya kolalisa pongi azali na problème na ye oyo asalaki awa na Allemagne ayebi yango malamu mpe azali kobomba ndenge kaka tolobaka bandeko congolais alingaka koloba vérité te ndenge mese Kikaya voir mazali wana ayebi vérité bandeko naza koloba boye mpo nakotela balma te me nayebi ete balma mpe bazali na mabe na bango mais allemand jamais atikala kotika même un étranger awa na kati ya mboka na ye amona esika étranger asali ata 2 jours aza kolia ata azangi eloko ya kolia allemand akomitungisa mpo na nini soki alobi bakataki ye bambongo ya na ndenge te azalaki na mosala te bakati ye na bambongo na ye ya chômage boyebi ntina bakataki yango parce que monsieur Kikaya azalaki na musala na ye aza kosala alors monsieur Kikaya akataki musala sans raison tango akati musala sans raison yango na omoni bureau ya social esuspendaki elobaki na ye te bakopesa ye mbongo te tant que apesi baraison valable te pourquoi akataki mosala yango na omoni avocat na ye atunaki elobaki est-ce que oza na bamisala moko quelque part te dans les noirs banini osalaka mpo awa na Allemagne soki bakati yo mpo ngai nakoki koyebisa bino ngai moko mama ozali na sina apasa mpe na etape oyo ndeko azali koloba soki ozalaki kosala mosala okati mosala sans raison oza kokende su mosala te yebaka ete na fin du mois social akopesa salaire te bakopesa suspension pendant 3 mois ezali na kati ya baloi donc wana soki alobi ete bakataki kaka mbongo mpo na ndenge ya racisme te bandeko naza koéclaircir bino bakataki ye mbongo mpo na nini mpo ete apesaki lumière te pourquoi akataki mosala na ye nde eloko ezali koboma biso bakongolais mpo ete tozalaka na vérité te congolais aza koyebisa bamakambo yo oza kokanisa ya solo mais esika vérité ezali congolais alingi kotouche te mais azali koyebisa bamakambo susu toboyi te balima baza na mabe na bango mais ndeko Kikaya il faut zala nde na vérité il faut zala na vérité mpo makambo oyo ozoloba yo moko oyebi vérité esika ezali mais kolinga te koya kokosa ezalaki makambo ya football ya mwana mpo eza na rien à voir ke bapolisier na bato ya misala babanda kokota na kati ya bafere oyo ezali kaka mpo na football ya mwana ndeko zala na vérité nzambe mpe akofungolela yo nzela mpo ete kokamwa mingi makambo oyo oza koloba toyebi te soki ozali na problème na mutu ou bien ezalaki kaka
ozana sentiment moko lenga kaka liboso ya plateau ya télévision po ete oloba mokili emona yo vraiment ezali pasi pe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ngai na koyebisa kaka na bandeko congolais oyo basili kolanda Monsieur Kikaya Mvwama. Na kosenga na ba congolais nyonso bozala vraiment sceptique na ba masolo oyo ndeko oyo awuti koloba. Toboyi te racisme eza partout mais modèle oyo abeteli lisolo na ye ndeko yango te oyo monaka ete soki ba juge bazalaki ona babandi kotuna bamituna ndeko bolingaki bomona mbala moko shit libre o ndenge balobaka ete lubwaku o balobaka ete grand libulu na kote ya mai ndombe adindi parce que ndeko oyo bamakambo azali koloba vraiment bandeko ata bino moko eza na sens te bandeko parce que babiloko ebele alobi nga nakanisaki kutuke ou bien alingaki alobake mwana na ngai azalaki kuna na nini na football namonaki suspect po ete entraîneur wana abandaki kotouche mwana na ngai na ndenge ya kobomba na banini mais na bamasolo mosusu ayi kokotisa nde naye komona ete lisolo yango bandeko naza koyebisa bino ya solo ndeko oyo na kombo ya Kikaya Mvwama aza na dossier moko ya mabe awa na Allemagne yango ete balma baza kolandela ye de près makambo toza koyebisa bino bozwa yango liseki te aza na dossier moko boye oyo ya ndenge ya flou asala likambu moko boye alors na kati na likambu wana ye sikoyo aza koya kobetela bino lisolo mwana na nga azali kobeta football azalaki joueur tala boye oui mwana kokozala azali mpe kosala banini ya bafoot mais eza na histoire wana te nde yango nde eza koenglobe bamakambo nyonso ndeko alobi ti balanda ye na baangleterre ti ekomi na baétats-unis te botikanga babiloko pambo biso bakongole boza kosala omoni babiloko ya boye bandeko babolingo omoni babiloko ya boye toza kosenga na bakongole nyonso tu bozala éveillé boevitaka mpe bato ya boye oyebi ke babiloko ndeko aza koloba soki ezali mpenza raison te ezali ndenge wana te ndenge bino boza koyokela soki balma baza mpe na version na bango oyebi te ke ezali mpona kolongola confiance ya bakongole nyonso un congolais kokoya na Allemagne asala likambo allemand kozala nde sous confiance te mpo ye ayebi ke badéclaration azosala soki eza badéclaration moko ya lokuta ayebi te ke ndenge aza koloba liboso ya kamera bafilme wana eza kotambola partout balme ebele mpe bazali oyo balobaka français bayoki yango mais soki ezali histoire ezali ndenge wana te bomoni ke abimisi image ya mabe oyo ke na ndenge ya bomoto ya bakongolais bandeko bino bato ya mayele bo mutu dosengi na bino vanda penza décortiquer nanu ba image wana bo banda kotala ngo bolanda ba déclaration ya mutu wana est-ce que makambo zoloba penza eza penza debout biso tovandi na Allemagne toyebi ba makambo musu ndengeleka bandeko awa kuti na Allemagne biso toyebi ba kamususu po ete ngai papa Roger na sina kenda kosala interprétation pona mutu na ndenge ya nini ya justice mutu wana kuti azalaki na niveau ya social mutu wana azalaki kofutela na ndako moko ezalaki privé ndako wana ezalaki privé alors que ndako wana ebandaki kozwaki mwa baproblème kolo ndako azalaki kolinga kobongisa te mpo amonaki ke lokola azali étranger ntango mosu ayebi badroit na ye te alingaki ata kosala eloko moko te alors ndeko wana ayaki mayele akakangi bafoto esika bambebe ezalaki ake kofunda na tribunal sikoyo basengaki ndeko wana akende na interprète po ete interprète au tribunal alingaki il fallait aya po na date au tribunal afixaki po tribunal awa ezalaka na bainterprète na bango mais mokolo wana interprète na tribunal moyen aya eza te po ete azalaki na baprogramme mosusu alors tribunal esengaki ke il fallait sikoyo ndeko wana aluka mutu moko donc tolobaka aluka mutu moko oyo ayebi koloba mwa munoko malamu po ete soki akomi kuna azala lokola interprète mais azala soki ndeko wana alobi
ye aloba kaka donc aloba yango lokola interprète mais azala lokola interprète à tribunal te po interprète à tribunal na mutu oyo azali afundi likambo memi interprète na eza différent bandeko alors ya memaki ngai lokola ke makambo ya bandeko lobo eko semble difficile ntango mosusu na kote mosusu mpo na allemand po ete nakende ko éclaircir bandeko moto wana kuta aza na social ake kofunda moto oyo aza na baappartement na ye mais moto azalaki na social justice ya allemagne elandeli bamakambo na ndenge bien ndenge tololoba bo mutu wana mpe alonga procès bandeko soki kutu mutu aza na social baza kosalela ye justice na ye ebongo yo mutu kutu osalaka ozala soki na poste ya bien ozalaki kosala mpo na kaka likambo ya football ya mwana na yo bamalmene yo ti na situation boye histoire oyo bandeko toza koyesa bino ezali débouté naza koyebisa bino ya solo ezali débouté bokokroire biso après mutu oyo ayebi eloko nini oyo azobomba nsima ya histoire oyo bandeko il faut sikoyo kotuna estce na badivorce na ye ndenge asalaki eza na bamakambo moko ya sese elekaki na kati wana te ya ye na mwasi ou bien mwasi ekendeki koakize ye na babiloko te oyo ta mosusu po omoni ezalaka ndenge nini okomona mobali aza na mwasi azovivre na mwasi oyo ezali exemple na kopesa bino mibali mingi bazalaka omona azovivre na mwasi par exemple soki mobali azalaki moteki pimbo mwasi mpe azoyeba basekret na ye bamakambo nyonso banini ou bien ta soki azalaki mobeti shekula mwasi mpe azoyeba basekret me mokolokolo bakoboyi mwasi wana keba mpe mwasi wana akoki kobanda kolandela yo mpe na ndenge akei nsima ya polise abimotala mutu wana boyeboye a cause ya divorce est ce que mutu azwi baproblème mwasi te mutu akei kotrahir ye alobi quelque vérité ya bamakambo ya sese oyo ndeko mobali oyo bandeki kosala ntango bazalaki ensemble bango mbale est ce que ezali yango te bandeko bobenda filme molai tosengi na bino ete bahistoire oyo ndeko auti kobeta toboyi te balema baza na makambo na bango mabe mais topakola bango potopoto ya mwindu te na babuzo parce que na koloba yango ya solo ntango balobaka ete balema baza bato mabe oyo balema baraciste oui toyokaka yango ndenge bato balobaka me bandeko ndenge balema batretaka baafricain apart bamakambo susu me na ndenge ke bapesa yo ndaku chaque mois ozwaka mbongo na yo nga na mona bangunda mosusu na france okomona mbongo ya sociale ekatana mwana na mwana débrouillé mais na allemagne awa soki ozali na kati ya allemagne allemand il faut apesa yo adresse apesa yo ndako ayeba bamakambo nyonso donc il faut ozala na adresse na yo eza neti na france teke oyeba bazoyebisa oke mpo na adresse na yo kende koluka adresse quelque part mais allemand il faut ayeba place ovandaka banini bapesi yo meme na esika mais non il faut air moko tozalaka mpe na bareserve mingi ntango tozoloba bamakambo mosusu ke bato bazali boye koya kaka liboso ya caméra mpona kolinga kosalir baallemand toboyi te baallemand le passé na bango mpe ezalaki mabe na makambo mosusu ndenge ezalaka parce que soki totali malamu ata biso moko mpe bacongolais toza baraciste mpo bamakambo mosusu oyo toza kosala oyo mpe tosalaka bandeko mosusu toza mpe baraciste il faut tondima yango bandeko tokoyebisa na bino ete ngai esali ngai pasi makasi mpo soki natali ndenge aye moment donné bandeko mosusu oyo bazali baza kuna na niveau ya social ke ndenge balema baza kolengela bango chaque mois ifo mbongo na bango ya social et puis kofutela bango nani ndaku na bango bamakambo tu non ata kutu bato baza mabe boyebi combien de ngundo batelenganaka na france kuna sans bandaku oyo balalaka na azozela kaka so bute koki akei luka mwa ndako moko ezalaki abandone ale na mwa nini akoti alali bilamba abombisaka epa bato mosusu boyebi soki baza combien alors tolinga te kopakola bamindele oyo to baallemand oyo makambo kaka ya mabe toboyi te le passé na bango mpe ezalaka makambo na bango toyebi yango mais tokoma passe jusqu'à ce point là parce que ndeko oyo ayebi esika vérité ezali mais alingi koloba te yango na tozoloba ete eloko eza koboma biso bacongolais nde lokuta congolais na esika vérité alingi koloba lokuta bahistoire aboye bandeko yango na nde omonaka ke ata baallemand bazalaka na mitema malamu mpona kosalisa bato mundu ntango allemand oyo ayebi munoko ayoki yango alobi
donc bato nde bazala gaboy tant ba ko tala ke oh mais ils sont de quoi lobby mais yango te wa ke ko sala déclaration na chaîne ya ba congolais na oyo ABC bato wa ozomona tant batali dossier na en Allemagne ba moni ke makambo mususu eza na kati ya dossier wana ko liboso ya nini aza ko telisa ke makambo mwana ndi tokende pe musika te pona likambo ya football ya mwana bakende ko tela oti poison ndeko zala honnête soko yebi vérité place ezali tika ko embrouiller situation et puis un allemand ou une nationalité en tout cas nandimi teke okende na Canada pour kende ko senga ngunda bande ko babilo mususu bazo yebisa biso ba congolais tous na rappel bato mayeli un allemand c'est une nationalité ou c'est une nationalité une nationalité allemande alors que on dit que non aucun en Canada pour que nous senga ngunda boni bozo zo batuneti ndenge nini atako toza na problème en Allemagne est-ce que ngunda wana ba kondima yango ba kozonga toujours en Allemagne pour ba yeba problème ni yo salaga et puis nous kozanga comme isanga aujourd'hui avion na aux États-Unis on comme les États-Unis allez ba ah non bandeko bolande la histoire au malamu ndeko yo azana du sérieux te katina yi azana du sérieux azana problème moko mental nazo ibsabino azana problème na mutu nazo ibsabino ke ndeko azana problème na mutu et puis likambu ya Bundestag ndeko Bundestag ko po bandima requête ya mutu o sali demande pona batala kana yo il faut batubasa la pétition donc 600 personnes donc ndenge to lobaka 600 têtes o ba ko signer ba pétition wana ba allemand o ba ko ndima makambo yo lingi ko sala pona o lingi ko sala o lingi ko senga demande kuna na Bundestag alors toza ko tuna est-ce que ndeko oyo basinelaki ba pétition bandeko tala histoire oyo eza débuté mais tolobi na biso le côté mais loko tolobi kaka ba congolais nde faut te ko la kolobaka vérité et loko zo bomba biso yango na tozo bebisa partout yango na moni pe ba mindele yango baza sur na confiance na biso ba congolais te si matokoloba nini yo ba mindele baza ba raciste or que ba raciste te mais vérité nde faut tozaka na vérité ndeko moto nyonso ya mayele soko landi histoire oyo akomona ke ndeko oyo makambo azoloba ezozwa penza ligne moko droite te Maman Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais kaka ndenge papa Roger auti koloba en tout cas il faut tozala sceptique na histoire ya moto oyo bandeko jamais pona likambo oyo etali kaka football ya mwana ekoma ete bato ya équipe ya football ba corrompre police ba corrompre même ba médecin ba kende ti na Angleterre ba kende ko corrompre ba policier ya Angleterre te bandeko oyebi toza koyebisa bino na kati ya lisolo oyo ndeko oyo aza na eloko moko azali kobomba parce que tokoyebisa bino ya solo bandeko soki lelo mwana wana oyo bazali koloba mpona makambo ya football ke ana mwana yango boye mwana yango mpona makambo ya football bo lelo mwana yango aza siko na âge nini peut-être asi akoli déjà donc toloba ete situation na donc bazali kolandela yango kaka ti lelo bandeko tokoyebisa bino ya solo biso eloko kaka na bandeko mosusu ya Allemagne balma mosusu tozalaka na bango awa ntango balandi histoire oyo balobi oyebi ke baregrete bamosusu balobi mais pourquoi moto oyo azali kosalir bango kutu balobi pourquoi azali kolinga kosalir kombo ya mboka na biso na baintervention moko oyo eza ta na sens te bandeko yango mpenza ata bino moko bomituna nana mpona kaka likambo ya football mwana alingi achange équipe meme bakonzi ya likolo ya Allemagne bakota na kati ya likopa ya équipe ya football ya mwana meme mbila meme procureur tala biso bakongole nde toyekola koloba vérité totika kosala n'importe quoi na mboka ya bapaya ezali malamu te tozali kobebisa confiance yango ete meme bapaya bakoki korespecte biso lisusu te po ete okomona moto mobimba avandi liboso ya kamera lati cravate maneti banini azali koloba bomoni ye moto metango bozali kolanda kaka na ba adire na ye boza komona ete oyo mpenza en tout cas ntango mosusu bobandi kokanisa motu na ye ezali kosala to ezali kosala te
yango ete bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete bon prendre histoire oyo avec beaucoup de réserve ya monsieur Kikaya Mvwama po ete bato mosusu mpe oyo bazali en Allemagne oyo bakoki kozala bayebi mpe histoire ya moto oyo soki balobi mpe bafungola monoko bandeko bokomona ete oyo nyonso tu ndeko oyo Kikaya Mvwama azali koloba ezali yango te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci